immédiat. Aimez, partagez et abonnez-vous. Les travaux routiers, c'est comme la pluie qui commence quand ça tape pas et ça finit jamais. Très chers internautes, bonjour et bienvenue à votre émission Activity Terrain. Le lot est dans la bande à Lungwa, précisément dans le bloc et Chibangu. Ici, vous avez un embouteillage na sima la biso kuna maezali, pa moteur bazo devient les bloqué. Question que se poser ezakala ya koyebake. Nani eloko nini e causer makambo nyonso et à qui la faute? Oyo elandi eza réponse ya ba habitant na ba chauffeur nde bazo meka ko répondre na ba question oyo. Quand tu es bino, ba chauffeur va tenter de répondre aux habitants aux alentours. Tu coûtes un de chauffeur ou aza a ou tu peux simbote de chauffeur. Mot de journaliste. Toza a juste pour na constater ça là qui embouteillage aussi la terre, maille à côté, nzela bloqué, ba moteur bazo dévier. Et là on y est créé nyonso. Et là on créé embouteillage des années. Net mission na bandali awa. Parce que ba kangi ba entrer belé. Ba kangi entrer ya bakayao. Mutu wa maiko tabaka ya zati. En plus, na entrée à 8 décembre. Moi, je suis 8 décembre. Ce que je roulage awa, la police, la peine, moi, madame, il est déjà ouvert. En plus, il va prendre un mot, il va faire un camarade, il va tout dans le peuple, il va l'amour, il va gagner un ding. Au souligner le comment on a cité dans le lobby comme on va konzamboka. C'est quoi ce qui te repère sa faute principalement faute c'est ça nani pour l'embouteillage. Tu repères sa faute dans gouverner en Mboka. OK. On va avancer par idée gouverner en Mboka à quoi ça précisément nini pour na décanter situation. Gouverner en Mboka pas décanter ces années. Au moins parfois à quand entrer à 8 décembre, par ça me sent dans ma chiki na bango. Bref, quand on soit entré mususu, par ça me sent dans ma chiki na bango. C'est comme si on va tuer to kenjelani. Soki akangata njela moko atizo njela beto le kana pour attendre ba sisi njela moko ba sisi deuxième njela kana embouteillage sur les alatin. Merci beaucoup de ce peli, merci na gentillesse na pour nous répondre. Merci de journaliste. Toujours dans le cadre de retrouver ma réponse à la question que tu posais qui te pousse à nous mener à maman ou à d'autres camarades depuis longtemps dans le boulevard Tibango. Tu peux s'y emboîter maman. Moi de papa. Comme bonani. Ma Christine. Maman Christine. Maman.
Kulutu, maman Kulutu. Maman Kulutu. J'espère que vous bana mumbongo moi kala pemela nzela o. Aomeli awa papa, leo ça je passe, vraiment toujours regretter esika o baba o. Mokonza le kaka baba toujours comme tuna. Eza nini pa ba konzi. Ba le kaka ozomona awa. Siko mutune eza koyeba. Eloko nini esali na tambutaje ko makasi na nzela. Nibilo mai wana pasi wana nini wana. Bandaka liboza muke. C'est comme monene boy. Embouteillage comme ma casse. Nous devons devenir beau. Et ça signe. Et ça a raté. Hein? Ça a raté. C'est le salema. Les boulots, soit c'est un attentat dans ma banga. On dit que le cacanano, madame. Bazo tiate. Et ça dit vraiment. D'accord, on va le moroté. Hein? Si on veut bétia, et d'aller, c'est ce que je suis ma casse. Au moins, peut-être que tu vas dans la pemene à côté, on a des babes bisouana. Attendez. Nous savons, je n'ai pas de maille et le caté. Et Tangami ou moi été. C'est de faute, c'est ça, chinois, des babes bisinzela. Babes bisinzela, papa. Merci Koulout, que c'est peine ma case. Si vous avez idée générale à refaire, c'est ça que l'opportunité à couper à mon Konzamboka, vous savez, idée générale à ma mouspolo. Oui, ça va Konzamboka. Parce que mon atelier, baba, je vais bien voir. Parce que mon angoté, nous avons les canards, nous avons les canards, à transport, parce qu'on est ma colo, nous connaissons, nous avons le canama. Hein? On va voir la raille. Et c'est moi qui, on va dire, ça m'a sécurité. D'abord, on va attendre un an. Pour nous, tu vas aller à Malam, ma banque n'a pas Merci beaucoup, Maman Christine. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec les habitants autour de ces boulevards et les lots. Tu pousses à aller se permettre de Kombote. Kombo nani? Kombo nanga Papa Chilo. Papa Chilo, aux habitants à côté Oyo. Nazali habité à commune à Bandal, Kitambo. À chaque place, tu les caca, et si tu as besoin moi, il faut tout le baka. Merci beaucoup. Tu as remarqué un embouteillage. Nous avons bloqué, les motards ont dévié. Apparemment, c'est que si les gens qui bâtissent, ça les maca à mine. Ce que l'on connaît, c'est la cause de Marambo. Cause de Makambo, Zali, Bamisala, Obashino, Bautigo Sala, Awa. Il fallait que misala bango tuna suka bashino basali misala ka bo batiki alors place wana menema etondu tozo senga ba ko sopata 4-5 ben ya mabanga place wana pour vi embouteillage au esila alors tozo mona ta eloko mokote burgumese akoza tali kanisi akoleka amona makambo zo sala ma awa azoleka na epete jusque là to mano vivre kabo na embouteillage ya modelo eza kitoko te bamekala kozwa solution pour na place wana baluka pe moyen ya koévacuer embouteillage pour que bato balekaka na ndenge esengeli zala précis ce qui exemple na mutu moto attribué faute à qui la faute selon yo bon selon ngai na condamné gouvernement na condamné gouvernement parce que gouvernement nde bazotela makambo bazala clair musele sila onzele funga bamitu babambouteillage esila autant le gouvernement atiki bazotelo ko mokote donc bato participer ça la mara awa bato tout là non to condamner gouvernement c'est lui l'entête ya makambo so ça na kata pays to comme nande ko motard yepe azope sa vie par rapport à embouteillage za na Tibangu précisément na bloc et na makambo so salema awa salité ma ya côté terrasse tondi de kombote mbote ya kombo ezanani David Bilomba. Oui. Selon yo, eloko nini zo créer makambo nyonso toro. Bon, eloko zo créer makambo lokola bambouteillage boye. Ezaka banda mayo ya ezana bloc. Banda ka libulo salema place wana. To mona ka te gouvernement na biso atala kangote akipaka pe angote. To vandi ti bakomo sala nzela. Banda nzela o ya biso ya France Kasavubu na précisément na Maison Mbungu et pendant le 5 avril si le toko ti décembre mais tout le monde a réaction mon côté tout le monde kaka bambouteillage tout le monde kaka ba makambo donc kili ba salité na Kinshasa donc net la ville province à Kinshasa et cause de la salité boyete et la capitale les place président Vanda et fait la propre mais tout le monde même tant musus au monde ba cause bango moko bambouteillage bazo créer bambouteillage au monde aye mabe na presque alla na bandi na ye
azokota sens unique après atindi basoda ya bakobobeta bino na nzela ozomona yango ozomona ta mosu bambouteille osalema surtout place oyo bambouteille osalema makasi eza cause ya bakonzi mpe liso bazozwa organisation nango te ndeko bwani bakalenga betu bangata makanda bwani to bamane musinga kulongolo na njila bamane musinga wakwete bwani to njila yikala mwimpa bwani njila ye mwimpa bo bakonzinga yabuki batu batamba kuita mwinjile tozosenga epai ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa il faut atala makambo parce que ye nde na minute nde père na biso après avant président akende kotala yebaka eza nini faut gouverneur ya ville province ya Kinshasa amane bwani to toza bato biso nde tosala ke azala place azana yo ozoremarke te ke réputation oyo ya bamotare ebebi ke bango nde bakreaka bambouteillage na bacoin bango nde bakotaka babe bango nde bakendaka basasini yo selon yo consciemment so eza na conseil opesa bandeko na en général bamotare olobani merci père omoni na bamoto so bandeki moto ekreaka embouteillage neti mpo na nga nakoboya yango pourquoi parce que moto eza deux pneus mutuka eza 4 pneus natuni mpe question eloko nini ekreaka embouteillage po kokota nga na koti eza te ke nga na kokotaka na sasa kena bloke ezela non po eza moto eza deux pneus eza kwa moke mais bandeko na biso mpe bamonta mosusu bazalaka baimpoli okoma mpe akoti mpe sens unique boye bayebisi ye akoma mange mutu wana ozomona mpe babiloko nyonso wana mpe ifale koyeba baméthode nini mécanisme nini ya kosala ke mutu na mutu azala en norme ozomona c'est ça après mpe batracasserie bapene batindeli biso na nzela na minute oyo nayebi biso mobulu bapene bazokanga omona bosokomi na station mapane wana bakangi moto mpe bakanganga te atelemi na nzela ekri embouteillage ozomona ife bakonzela biso batalela biso merci beaucoup tosepeli makasi mpona na gentillesse na baréponse opesi biso merci beaucoup Chers internautes, vous avez bel et bien compris que eloko oyo ya embouteillage na circulation comme mabebo et ça la passe la population. Pour aller poursuivre notre interview, pour que le verre Mouteyasuka et un peu Torozonge la bini. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo, Baseleki. Congo, Congo, Baseleki. Peuple azali kolela, Baseleki. likola ba politicien ya moyibi, Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki. Congo, Congo. Congo, Congo, Baseleki. peuple azali kolela, Baseleki. likola ba politicien ya moyibi, Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki. Congo, Congo, Baseleki. Congo, Congo. Tokomi na suka ya descente na biso na bandalunga précisément na bloc ndenge toyebisaki bino na débit, mais un accent sera mis sur tout ce que les personnes qui ont intervenu basali likolo nango eza que nzela oyo ekomi na problème oyo parce que libulu oyo esalemaki awa ntango basalaka travaux na bachinois ebebisa esika oyo e bazalaki obligé ya kobloke awa po circulation ekoma bien mais ecréer lisusu embouteillage ecréer baaccident ecréer banzela ebelebele ya bizarre. Tokosenga kaka na baimboka bayoka mbela ya bana mboka, bayoka mbela ya bana mboka bakonzi botika bana mboka te boya kotrouver solution.
parmi basolution bapesaki bokosala nzela sikoyo te boya kobwaka ata mabanga mpo nzela oyo efungwa mituka circuler mpo bambouteillage na baaccident ezala réduit na esika oyo. Merci, abonnez-vous massivement et nous disons un grand merci à notre boss Michel Noka pour avoir rendu possible cette descente. Pour la bino, tokosenga bino kaka boss abonner massivement et bobo sanate tokosala sala ba descente tokosolola rasola na bana mboka de près ka ne boyebi et tokutani prochainement. Ciao. Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous.